nini ko Kongo elengi kofiba bonbon Grâce mkisi la sexy bato balobaki mingi pona glace Super MC bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eric Scramé ya komone la sexy Viens à César Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la main magique La famille Bizi Agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo motuka kolonga Dubaï okoma Kinshasa net na film o comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à biso na bango eza ke osomi mutuka na Dubaï oza possibilité ya kutia biloko na yo na kati ya mutuka okoya ofuta le même prix ofutaka mbongo ya mutuka autant de lignes okani na mutuka yango nde ofuta biso sans complexe olingi jeep olingi mon bébé olingi ata train olongo Dubaï okoyati Kongo. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à $130 seulement. 3 jours vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Voilà, bonjour à vous tous qui nous suivez, nos chers internautes du site www.congo Elengi avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire que cette émission a été toujours conçue par vous, une émission bien sûr des chroniques musicales, une émission qui vous permettra à savoir découvrir le nouvel sur vos artistes que vous aimez beaucoup, sur vos artistes modélistes, stylistes, peintres, toutes tendances confondues. Aujourd'hui, très chers amis, j'ai le réel plaisir de vous recevoir comme ça sur ce plateau de Congo Elengi avec Grâce Mbise la Cerci, le président Félix Wazekwa. Bonjour. Oui, bonjour Mike. Boni d'abord santé. Ça va très bien, ça va. Voilà. Pour encore une fois, ya koyambayo na kati ya Congo Elengi oyo digital amara partout dans le monde. D'abord toko en actualité. I Love You, ils ont marché comment? Ouais, ça va, hein? Ça va donc vraiment tout ça l'album est bien. Bateau basu déjà occasion ya yango. Je pense que il y a ça dans un commentaire au salaté. Pour album ils ont déjà la disposition à bango. Moni biso artiste musala ezalaka ya biso ntango nanu bozongisi copie te ya public ezala kola mwana classe papier ezala nanu ya ye ntango nanu azongisi pa professeur te ntango so ozongisi copie sikoyo public nde akojuge vraiment nazozwa baikoya bien na niveau ya mail bato balingi bakomela ngai Wazekwa Felix @yahoo.fr Wazekwa Felix @yahoo.fr bosala bien ndenge bozokomela ngai nous avons un point de vue. Voilà. Nous avons un souci à Moko, il y a distribution. Distribution, et salami, ils ont salamé dans le souhaité. Voilà, Moko a mis dans le produit comité. Alors, en même temps, on a un producteur, on a la distribution. Parce que on est à domaine sous. Mais maison, on a fait ça qui distribution, ils ont failli remonter. Voilà. Il y a un souci dans le parce que bazo bengayo partout à la RDC président na maniema dans le produit comité
tant que ça kaka ah voilà na mouvement et dans le comité ça fait très mal voilà et aux ça l'a souci mais ça n'a rien à voir na qualité album hein. Ça va quand tu toi Mike to bimisa ki c'est là qui on sous to bimisa les sous mais distribution de mtezo ça l'a mon tout passe biso to côté déjà na tout le bas tournage à clip tout ça na biso ba clip pour ba clip ndé et l'accent sous banzemo kitoko pourquoi parce que nazana ba mingongo belé na album on a ba tubabi bilongi wana te oyoka mutu ngo na seki mutu wazo seka na kata banzemo voilà ba tubabi ete comme ni milimo nazana jeune mususu wana aspirine voilà neti yepele susu ba tu vas découvrir yé nazana jeune mususu nazo ki na Bukavu yé kutu basi ba moni ndambu pour ayimbaki na Calais Gourmand ayimbi na Calais Gourmand voilà mais ayembi les sous na kata album donc voilà il faut ba ñu seulement découvrir bango voilà qualité album et ça bien biso mo peut tout temps ko kango et ça bien mais ba pazo reprocher wabi Félix c'est quoi album et Bibi si je me trompe pas le 25 décembre au sali déplacement OK libanda de saliki yomoko o étouffé album na yo pour que betaté ba clip salamina reta banzemo msusu jusqu'à présent ba pazo e ba yangote alors ils qui na cadre stratégie to ils qui na cadre ni non ça dit que tous ali batu gros problème gros contretemps bon le lot batu va comprendre na bango nous avons que depuis na poto mingi pour nous soutenir amina nga pache mawete wa uta ko kufa mais na ko lo bana TVT que na ke poto pour na amina nga zobela on est allé en Belgique na présenter encore une fois ba condoléances na famille na ye na mona na ya mobali tous ça na kuna merveille vraiment famille apache mawete oyebi ne tous ala kinaye na nyoso na ko ko sala mais vraiment bon so le lomo to akufi au mona ba généraux ba telemi wana ba docteur ba ministre ba pilote ba architecte ba corps nyoso métier ko mona moto ko sa suilo kwa sate voilà donc elo sala ngamo pasi na mona tous ala désarmé par rapport à liwa yango wana voilà donc nazaki pe ko kene ko tala ye et puis ko sala makamuso na zalaki nango parce que ba clip musufa na sala na poto voilà donc heureusement yango salami nzembo ya ambulance junior wendo na nzembo ya fleur premier soin na I love you yango mo pe salami suna poto na nga ba mindele bazala tout ça c'est nécessaire que ba déplacement yana no baki lokola ba période yo ya ba juin juillet août tout ça la mingi na mboka pour la production donc il fallait na si ça activité on a avant on a ce ko kanga na mboka la travail tout ça mon analyse muke Félix Oazé quoi obimisa ki Adam na Eva to santa qui ont vraiment été na kata Kinshasa et l'équipe c'est comme si l'équipe inaperçu aujourd'hui yomoko ozoloba ah OK ozosala ba clip bientôt ba clip nous sorti aussi là surtout le plutôt ça la graphique et succès selon les deux disques wana des albums wana I love you ils sont aptes to is down non mais ça va dena ozoloba na yo parce que ngai en tant qu'artiste tout les bon parce que générique na kata c'est comme si tout s'attendait qu'il n'a pas bon été mais non mais sur le bien on est comme ça parce que générique tout en a mai ah tout bien a mai tout en a oya mbabola pas tout bien ba unité pas tout bien non donc ah mais justement il y a un moni na loba ça va bimanga na zoe ba keno tozalaki tozotala ndenge mamango ezoleka na répétition mais ndenge pena to s'attendaki vraiment et ça la mi bongo te peut-être que loko moko nde oyo bana bazobina mikolo ya madonde mutu tiango contre mille non na lingi na sala comparaison na artiste musute parce que na kata classe il faut payer les premiers à la kaka ceux qui batu bati artiste boy les premiers ngamo générer na dire donc na ningo sala comparaison na bande ko ngamo musute ngai na sali album na ba musicien culturel pays vie album ndenge zali wana d'abord surtout betia on a concert ndit siko surtout si c'est émission on a concert na fois so bo zona kazo ya kuna mona ba dozo bin album voilà so que ça point de vue ya mutu to ya yomoko to ya quelques batu on respecter yango so muta monique to sali générique ndenge ya zako zelela te mais oui mais il faut reconnaître que to zana banzembo lokola ba Calais Gourmand
wana blague réalité sentir que oui rumba yango wana donc c'est à dire que mutu na mutu ena mutu musa ko benga ali président tout kana CP na générique makasi ko melio na mel mususu pe kana même mel wana ko melio que non na sentir on ndeti boyete en fait ni na lo banini to éviter ka lelo na koma ko éviter omoni so lo bina mutu na Mike Lokamba na présenter yo mise na ngamo kazo ya awaza kitoko ya osangana te omoni tona yo na mutu na yo oso dépasser déjà kitoko wana tanga ko ya azane kitoko mais imagination mutu le kaka o ba ebisi hein ah so moni moi ça Mike vraiment na ebisi une très belle femme mbala moko yo commission na niveau nini tant ko mona batu azane kitoko mais imagination donc to comparer loko na imagination le kaka moni so comparer loko na imagination et le kaka mais il faut qu'on reconnaître loko moko na boyi ko critiquer banzemo ya batu musute oyebi yango pe lelo nzembo bako tiango ka poza na bêtise mais ngolo bateke sali succès faut te belo to lingi solo mabe e bana mukili mobimba mais muto linga ngo azate lelo yo na pesa exemple ba disque oyo msozolo ba so yekuta koko na bino zo kango omona minaki koko lo ne osana disque oyo mais soko yo ka I love you comprendre que non biloko koki na ye yango wana donc naza obligé tena tia bêtise dans nzemo na ngai po ba tiango ka non je ne veux pas donc biso tozali ba artiste oyo tozovito sala mosala na norme voilà na lingina za la popularité parce que oyo sala n'importe quoi c'est facile les leçons ngoyeba na Congo mais fika ka moko tamboka okomona nengo koyeba na menote na maboko okomona nengo koyeba na prison makala mais est-ce que yango na de succès faut yeba ko distinguer ba lobela yo na ko sala na succès voilà moko moso na vana ndeko na Kester et mené ya azeb sangani aipsinga lobi omoni waze kwa makamango za bilo mibale ngai Kester soko na bimi na balabala kala on a zobeta lisolo avant malheureusement sa disparition d'ailleurs il y a 2 semaines dans la cimetière kotala toloba tombe naie Nathalie ya Taboulay Nathalie ya Kulutu Ndombo Petum Nathalie pe ya viré de Lukinga bon même tombe ya Taboulay na esilité parce que ils a prévu bilo que belé vraiment bon talaka to ko ça tombe te quoi mais ça va bazo salon bien oya ndeko na Kester ça va na sa moi lizo na bango pe Nathalie qui tombe il y a 3 joueurs ya DSMP ba ko faki liboso na nga wana limité voilà donc en fait il na lo banini vient na bibo kala esalaki soki ye abimi na balabala atenga mi lokola ba nga za ko tenga mawana ba scantaine alobi ko muna na siba tala batu bazolanda ngai mais soki na tiliba na concert mutu azapenate mais nyoka longo soka bimi libana mutu olanda ye azate mais soka tiliba ya plein siko yo pona yo lingi siko wapi c'est clair de yo lingi siko wapi bato alobela kombo baze kwa te sali bona parce que na ti bêtise na kati nzembo to eloko moko oye na bureau ministre ozoka ngo na bureau ba professeur ozoka yango tala na sala to sala film moko boye les habits neufs du gouverneur au matilem sona Air France boye tie bo moni film ngo mais voilà on tapé ça bisou na kati azate on ta sala eloko moko boye na boye mais balaksa yango na avion mais au moins na ba film pornographique on a batala au moins en avion voilà faut ebelo oyo lingi film pornographique sikoyo o sala film porno bat balobela ngo o sali succès ou bien au lingi so continue ba sika moko ya propre lokola ba avion ba bureau ba konzi bureau ba to batanga omoni il faut ça même un artiste moko azokanisa quand même na bato yo ya mayele ya mboka na biso soki artiste on a le ezali ngai to ezali Papa Lutumba vraiment moi je suis content c'est à dire que to biso tout ko pensaka soko zongi kana illustration à Kester mené on comprend déjà bat bako la non na balabala parce que on sala makambo on est dans sala quoi neti on sala bilo ba scantaine wana bon nous sommes c'est là là nayo parce que atala ne on sala ngo mais est-ce que Rolando tina concert voilà c'est ça les raisonnements donc to compara à succès na loko oyo omoni pona si ça sujet wana ou comme ça nous avons na poto nous autres la documentaire vraiment na sepela mukolo wana ndenge documentaire on est natala ngo type mo comme on a Fred Astaire na yebite soko yebi Fred Astaire yebi était Fred Astaire azali meilleur danseur ya siècle oyeleki on ko za chroniqueur la musique mais yebi Fred Astaire c'est-à-dire que son atunyo meilleur danseur ya siècle oyeleki mingi yebi sangai Michael Jackson on va pas za obina na yebi voilà yebi sangai que non meilleur danseur James Brown ozomona ngo lubanangai
mais siècle où il est qui ba mindeli bango moko ba moniki Fred Astaire abina ko le kabatonyo surtout mais on a eu le mot zakonité mais na milliers na biso bato totanga moi mingi bato to linga ko s'informer to ebi que ça Fred Astaire voilà mais azaki na popularité mais surtout continue ndenge ya boulot vous sentir que mais surtout ali même fait ba bloc Fred Astaire on retrouver papa ya Michael Jackson donc Michael a zako copier on retrouver papa ya James Brown a zako copier bon azamuto génération na biso te hein azamuto ya mukolo mais siècle où il est qui yende muto influence qui yango donc faut te belo to lingi ba lobela yo pe hein neti lobby nazaki na prêtre catholique mo awa pour ne pas citer son nom tout ça le travail moko scientifique sur la musique étudiant boni bayaka awa nazo diriger kutu mususu ba travaux par rapport ya ba fin ba travail na bango fin d'études osomona donc na comme na niveau ti ya ba thèse dans ce dos la thèse dans ma musicien ba doctorat dans ba donc eloko wana songa mona lobeli yango tena mtakoye ba yango heureusement ezana na poto ezala awa na bomba toujours ba copie ya misala ona sa na étudiant voilà donc c'est pour dire toi ba succès au biso to lingi il y a solo mabe oye bana mokili mo bima me balinga ngote ou bien il y a parfum o batumi bazaka na ngote mais yangonde voilà. Voilà, merci na précision oyo Félix Wazekwa a dit que biso awa je crois que vous avez biso 565 dans vos maisons dans vos bureaux merci comme ça na Alain Django le roi de Chicago pourquoi pas na Zelia la fraise sans oublier encore na bandeko tubalinga Mike Lokamba et pourquoi pas obalinga ka Congo elengi d'abord il manifesta qui comment Wazekwa baboyo obeta concert kuna ndето okaki ki Wazekwa ba pesi mbongo sala playback na Jeannette Kabila non babi mai ninga na pamba te président non mai pe ninga donc to omoni soto so lokola mai ninga na pamba to ndire Einstein mutaloba non Einstein mutaloba ki yango te surtout na mokili to zo trois grands savants parmi ba savants aux Galilée moko aux Newton aux Einstein so ko lobaki bango baloba ki yango wana no baka eloko wana et peut-être to vérifier ngona mais non mon toto mona ki on a kacha Bible ça va phrase on est dans la Bible était c'est-à-dire les alénini ba brouille mon ko bima que voilà Wazekwa azaka na relation na leki ya mokonzi ya mboka voilà d'abord nazali mal placé pona kwa kolobela ba activité ya ndenge wana ba makambo ya ndenge zo toucher famille présidentielle oyo nazali mandaté te eloko monte lo na ko ebisaka bato mais soki lelo olobi cela parmi famille présidentielle donc c'est que ça makambo ya mbongo oli apesa nga mbongo na sala makambo na ngai fana beta sous playback na ozo combien on est dans la sensité surtout raisonner dans ndenge wana je pense que ça l'a bien apesa nga mbongo soki par exemple que azali connaissance na ngai na sala likamo munene boyoki par exemple na tongi orphelinat na tongi biloko ndenge na suzu mutu ndeti ngabo na pensaka mingi na misère yo na mokili vraiment na zoka mbongo pona ngene beta playback d'abord non et puis na ngene beta playback ndenge nini tout en sachant que l'activité na biso na poto eza na catégorie ya bato baso lingango souté donc mon eloko na raisonnement na tenir te voilà toujours vraiment timing parce que bientôt là aux hommes mata déjà na podium parce que concert ça déjà na non faut la changer tenir voilà on a vani na ndako comment parce que ba sanit na ke concert boy te faut na changer pena faut na koma mena cravate mokwa bongo cravate mama kambutu donc on est za makambu ya osakana nango te faut pesa nazo pesa mbote mingi na bobo peso na Serge Ngolo azali ko travailler na EP ko assister na initiative on a bazui to fête de la musique et puis misala mingi za on a fête ité ba misala mingi na no na te fête ba pharmacien na ibite so ezalaka na no na te ko fête ba pilote talaka musala kitoko nengo na ya batamaele na ko na ngangu na noté mais musalo nzamba likabo apesa ngai fête de la musique musala musique wana ezala na fête na journée mobimba so kezo banda lelo le 19 le 20 le 21 na foire wana tozo fêter la musique voilà Wazekwa mkwa bongo batpa mande ko reprocher bino bien que awa tu ko éclaircir biso lelo lisu ba production zolanda ka kaka bientôt là na Boma je crois entre Mata de Boma par le production maman Olive Lembe osomona te ki quelque part osomona que non Wazekwa ça toujours proche na ndenge nini pona idée ou bien so na mariage ya Zoé Kabila pona idée ou bien j'étais le seul musicien au azalaki wana malheureusement ndenge zalaka j'étais le seul musicien au azalaki invité jour wana eza pona nini soit oyebani
dans les deux familles. Voilà. Soit, Batbamoni qui est dans le milieu, ou Mouto Soko Aye. Non, il y a un autre épisode. Soko Kouti, Koko Nabina Soko Nzemo artiste Moussou, au moins, il y a un peu moins. Bah, Moussou a bien savoir qu'on a Bissikana parce que Bazomona a représenté bien classe. C'est tout. Donc, tout le monde, les camarades, il y a relation, tous les camarades, non. Mais ce qu'il y a la famille présidentielle, on va en point. Montrer les camarades très intéressant parce que il faut que les gens, les lois, les classes où ils ont dirigé beaucoup en abisso, n'importe qui approché bangoté. Ce monde va bien signer quelque part. Ils allaient dans mois juillet. Tous les bêta na anniversaire de maman Olive. Mais na zapenga mogoté. Tout na ozalanga mogoté. Tous allez voir quelques artistes au babing si place wana. Oh, tu vois que ça est sonité. Ils a bongoté. Oh, tu vois que ça est sonité. Ils allez bongo. Bon, c'est tout ça la boy. Le 30 juin oyo, ngainde moni fête il y a indépendance ya mboka. Et vous allez fêter na Matadi. Bon, si vous avez animé sukoyo, tout le journée wana. Bon, Jacques Mbadou sukoyo, excellent Jacques Mbadou, azali gouverneur de la ville. Si vous avez une relation avec les ah, donc tout le monde est là, on va tenir les Kambouké. Pourquoi le le 30 juin vraiment, ils sont exceptionnels la Matadi. Comment on va se faire à la wana? Ils allaient parce que na ba place wana ba inviter artiste oyo à quoi que ça va tout soniter. Na ebisio tout le monde a makamana ba concert oyo. Au moment où on a leader, azola ça va danseuse naie. Excusez moi, il a dit que basi ou basali prête pour passer le rapport sexuel. C'est-à-dire vous sentir maintenant que azola livrer bango, les leaders mo ya mboko na ba comment on a été. Tomati na podium tozo yemba pena bo ki leader a poussé na lito inayo. Abi moto nanga o sepel na danseuse nini vraiment. Hein? Donc c'est une chair de poule. Donc il y a un concert dans les bandes mboka, c'est-à-dire ça vous livrez bana batu. Aucun mboka moko livré ba danseuse na baba. Producteur a bimi na bango, ba konza mboka wana ba bimi na bango. Alors le temps ba yo ka supposer ba fille wana ba bengi susu yo. On dirait que ces obeta nzoka nde ozo betisa. Ah, non trop. Donc je pense que le wana ezali voilà donc ba bengi ça ba artiste net suko le 30 juin na niveau ya Matadi ezali parce que na classe oyo artiste azo représenté na ko aider ba to zo la biso boy dans una douleur mon son so mona musique na biso lelo et puis que muta remplacer lombo azate l'esprit peut être bien muta remplacer taboulei azate c'est dit qu'il fallait ça la ndengini il fallait ça la mon image au lombo azaki ko pesa et fort ngana zo sala yango wana donc ba bisika ozo senga classe ba bengisa ngai bisika o esegi qu'il faut ça la défense na niveau na ba université ya mboka ba bengisa ngai défense na ba étudiant ba bengisa ngai na moni que oui nazo réussir Paris na ngai parce que na moni que non oui puis que ba livrer c'est bima pona nga déjà malheureusement na nga té deux livres c'est bima déjà bazo parler car ba texte ya waze quoi na apport ya waze ko na musique congolaise mais c'est ça un artiste donc les alités que l'homme le local azarki remplacé té tout ça na ba mikolo na musique na biso mais ba l'homme ko faki na 51 ans le lo ba mikolo to comme même na âge ya ko le kalombo mais toujours se comporter le a été classe au sentir qui monene moni wana ezalité il faut ça langa passe aujourd'hui papa nanga itaboulei c'était mon vieux ngana za na limité 10e rue so kati en face la côté industriel pour tout dans résidentiel au moins en face on a on était la taboulei obi lo ni aibsangai abi mon fils au moni limité o j'étais le premier noir et au so mandako a on a limité musicien moni tala niveau taboulei azaki ko incarner yebsanga artiste ni na ngolo lo azako incarner niveau wana azate parce que toujours plonger toujours dans la bêtise dans biloko mike oh yo mona ki bataboulé batikala ko jamais ko plonger na biloko wana yangona bazalaki ba approche mobutu hein yangona bazaki ki omona mokonzi mboka zo préféré hein ayamba bango kutu taboulé ebisanga di solomo ngalobi mais wase ko bino awa eza ndenge ni biso to wala kita biso to wala kitsuku na nzala na obenga ka lwambo to zo même rendez-vous te to keka na monga lema to biboye bisa ito zali awa ti ba ko yamba bango. Donc même ceux qui m'ont bouté qui occupé ayambi na yeba Jésus Christ d'abord nous soyons ngoyamba wana mais souka na yango ababo ko tsabatu wana est-ce que lelo miseni nako ozango azwi rendez-vous tena mokonza mboka obio na kena kingakati boyebisa président Kabila ngana zalia parce que toujours représenter toujours na kilo wana te mutaza na kilo wana zate voilà tika quand même lelo
wase quoi ça la effort wana na loba mingi te tala non par exemple au lobby par exemple madame on a Eva où t'es passé inaperçu mais t'es Mike non titre c'est bon mais dans le bien dialogue yangana papa Lutumba wana ezele quoi inaperçu Mike vraiment de ce que bolingi ni fallait ngana papa Lutumba to ba bêtise et loko wana nana komisa wase quoi te nani abenga papa Lutumba te parle bi merci mingi na musala to sali c'est ça le travail non et loko bat bazolo bela moni na eloko opineza li eloko c'est différent da toura na makele la wenzete boyna non scientifiquement lelo na nenga mabete soki lelo balobi bo pona deux artistes au ba ko représenter RDC par exemple na États-Unis ba tso baza pena correct d'abord bi fonga na sala pona chorégraphie sinon tembo ke kufi bon mais comment vous en parlez nenga mabete mais chorégraphe mais na bisio non biso to tier première position ce que deuxième non mais deuxième on est comme ça là et cause à la artiste au nous batikali pour ne pas citer de nom et cause à la même de konanga JB Piana et cause à la même Werason et cause à la même so ba lobika ka de yeba ke comme on faisait non parce que sali bongote bobo bi na mino ponate etalingate moni oui parce que artiste oya d'abord net na États-Unis faut banda mo na anglais si on a le mo na anglais ngakaka so ba bi botolo ba français ngai kaka expliquer na chorégraphie na ngai donc boli makomo esa bongo mais artiste monsieur ko loba wana boye tanga wa 6 à 5 so ba bine beng yaka so expliquer biso nengo beti quoi akimi parce que yemo ebiki non est-ce qu'on explique ma mondeni non l'artiste doit être complet vous comprenez osa complet d'ailleurs écoute là en anglais mon na vandi atala mon filmer na loko ba komi na l'anglais d'Amérique oui bien anglais d'Amérique non, c'est bien que anglais peut comme on déjà tout le monde a commis déjà que s'apprendre même artiste ba collègue nayo entre autres na tanga ba Koffi Olomide lo ba rapper à s'exprimer rapper en anglais fallait pour pas moi ndeke belé ça n'a quand même langue alors voici quoi différence ni le sala à l'époque on comme on ozo comme Nzembo parolier au PC Koffi Olomide et ça les succès voici quoi à PC papa Mbekangi mais aujourd'hui Yomoko Okumako Yemba c'est comme si kilo on est zongela yo tout le monde a plein banzembe ça la suba succès ma capacité c'est dire quoi quelle différence d'abord on compare ngana batu wana te parce que tant nga banzembe na mte sali bangote donc ngata nazo ko approcher bango bazalaki déjà da bakombo wana ya minene wana zoloba wana zomona faut bali kamndenge zali donc est-ce que ngam na ko sala vraiment papa yo azaki déjà papa wemba l'interprète compte beaucoup na Nzembo ngana za parolier na yebi pe ko yemba mais na chaka monoko mingi na ko yemba te parce que ça penza li kabo pena ya monene soki ya ndenge nini te ngai to yana makambo ya ko bina o comprendre siko que eza moins difficile pour cha mutu liboso mutu na ngai donc ba interprète o sala Nzembo moko pesi yango 4 personnes mais c'est l'interprète compte beaucoup artiste on tangi bazaki déjà ba artiste minen attention donc tant on a zo approcher bango na ngo baxelo ko moté parce que oyo pesi na batu ya ndenge wana voilà donc na sala artiste moko te toloba ya lika collaboration moni voilà donc libanga moté na katanda ko lo bangam na tungi ndako te mabanga ni ça eza ko se to baningi eza ko se équivaloir quoi donc équivalence des alliés moni libanga musoko ibsa ok non mais songa na ali awate mais obi ke porte ko zalate musoko ibsa songa na salite chambre pe ko zalate donc non mais toloba boye omoni na tango ya kala ba artiste bazaki na ba facilité ya koyebana parce que TV zalaki ka moko oni ko comparer ba artiste tozobima mikolo te par rapport ba artiste oya kala soko zwinde konanga Jeffar Lukombo ici quand zali aux États-Unis na pesi mbote c'est un garçon que j'aime beaucoup d'ailleurs écoute mikolo photo benga na ye Jeffar Lukombo parce que yena ko linga akoyima toute la journée dans les matos ça na pas cité dans zokaye mais garçon na kina yebana kina na seconde déjà qui émission mo na télévision boye na RTNC otala nini na période wana oti braza loso do tozongi ka mala mo na RTNC abima salaka vocal mo ka bo pa lobi to bimi na balabala di omona ki jona na comme na Lukombo Jeffar boy na boy tititi bu et si maman mutaibani mais lelo et sa facilité tala Nzembo ki to ko la kalen gourmand on a embelé pite lukaya mais ça Nzembo ya osana na ngote mais lelo ndenge na lobi bo batu sope bazoka ka komona siko parce que ko ça la promotion est comme difficile
artiste autant nga kombo bazali artiste babimaki na période wana ezalaki facile pona ko yebana pona bat bakanga kombo na yo bakanga pe ba œuvre lelo tozana combien de chaînes awana mboka mais ba chaîne ngo pezo tala mapenate oyebi ba totala na bouquet ba comme Canal Sat mon Star Time kutu émission na sala na yo boye Mike Lokamba ce n'est pas pour te flatter et kotala ma mingi na mokili qui sont na legi na TV na biso na Congo. Ouais, d'accord. Ah bah oui, puisque na Porto donc son na vani na osro na bi valeur na bi valeur internet. Donc talaka na une émission plutôt dans un concert mais na bi que non ça m'a quitté. Le concert c'est là. Pourquoi? Parce que na bi importance c'est le retour sala. Donc et ça facilité pour nous yebana lelo. Ce qui na bima qui na période où bango baza sala succès. Puis nous avons fait ça bango banzembo. Ah on a quoi le ba phrase on a le ba ça va boy na boy même bango mo lelo banzembo na bango artiste otangi. Et ça n'a pas de problème. Au bango bazo sala bango mo siko ça n'a pas de problème. Au mona na nenga mabete on a Olivier na ngai au mona notre père. Sincèrement ndebo la ngai bo na mo sa notre père. Ponga sino ki on déjà mobimba. Même yo mo Mike ça la pena sincère pena comme juif. Au so ki bina notre père ba neti sou. Te moni mo to lo ba li kamotende ti isora mobuto na 8 sabo magi léopard te. Il faut to ba mna li kamusiko pena ke neti yo so ki bina notre père ba ne ba neti sou. Donc, ce qu'on va c'est qu'il a conclu pour la place. Non. Donc, autant que nous avons mais ce que vous attendez à Kala, on a parce que tu fais aller comme moi. On y a clip moi on a choisi autant la caille on a artiste on a facilement. Bisous on a perdu le il y a difficulté. Voilà pour notre Kayope, on attend au Bongama qui ne m'a pas podium déjà au Bongama les sous. Donc on a lingi dans autant vraiment belleté. I love you. Déjà sur le terrain, Batbazo c'est pelanango. Bah reprocher moi muki parce que biso za moi songi kaka. Ba musicien de basala ba promotion ya banzembo. Ba lobi ba musicien waze quoi. Ba yebi promotion te. Ba yebi longa boîte te. Ba yebi ning ba pesa ba flash te ba DVD et bêta. Yo za na tenter au sala ba mambonyo surtout. Stratégie ni nezala quoi bongo na banana. Non, ils ont dit kabongo zolobela, bon c'est vrai hein, ils ont touché culture pays vie, mais nous avons apprendre que ce qu'on touché barque c'est presque nyonso. Ah, na boy ko tanga ba kombo. Ils ont dit nini. Lelo tous on a problème moko malheureusement na musique na biso. So côté na boîte lelo. Na éviter na niveau poto. Mais le niveau qui ça, na niveau Congo so côté na boîte. On dirait ba na ka boîte pour na ba chanson étrangère. Batu bakenda siko bar pour la musique oyo biso siko ba congolais. On lingi analyse ali. Donc so ke na boîte ko kama na ote ke boîte pesili bati na monzembo ba sekwate ko kama na ote. Parce que batu bakenda kuna mingi pona ba nzembo ya ba étranger, bande ko na biso ba na Nigeria, par-ci par-là pona ba ça comment mutu tena prononciation mabe. Donc il y a un monde batu bakenda kenda le boîte. Mais soko ke bar jamais oyo ka mingi banzembo mindele wana. Oyo ka mingi ba paya, oyo ka mingi ba cha banzembo na biso ndezo beta. Il y a un moni tous souffrir ne loko wana tous linga ba DJ ba comprendre que ce que le autre ko beta na potote na niveau ya bamboka na biso so comique bongo cha biso ka muke na ba boîte mais ba paya o ba ya ka pe mingi na ba boîte pour pa mo pa ya na barte kasi pour profiter boyo que ça bango banze mongo wana et au fond de la biso ba marché mais il faut qu'on reconnaisse le loko moko l'inverse se produit aussi. Ce que kepe lelo par exemple na mamboka oyo Afrique de l'Ouest oyo ka mingi banzemo ba congolais que ya bango mo ba kolomboka moni ka monde ngezali voilà déjà ezelo ko c'est-à-dire que na peso exemple moko ni na beta concert moko dernièrement telegi mo mikolo parce que artiste on peut ça kufa na ye Brenda Fassia on est qui Brenda Fassia sud-africaine mo Brenda to beta ni ana fikini pe kaka il caché na $50,000 mais ngai 7,500. Oui, c'est comme on a comme mutambo mkoni. Vous comprenez? Hein? Na otongo orphelinat mkoloni. Wana poto zobeta na RDC. Mais les mêmes c'est quoi? Ce que ba tcheye pe siko en Afrique du Sud. Au moins a caché na épée et qui a Brenda. Deux ans ka bongo. Donc il faut te ba koyamba ba paya pe ba biso sika bazali. Mais to kokite ko détruire musique na biso moko tout en sachant que ngana za DJ dans ce privilège artiste boy. Le so ko album na ngai na bo ka DJ moko. Oyo ya DJ ya Hôtel du Fleuve
hein pour nini parce que tout ça qui clip qu'on a dans Hôtel du Fleuve yim tazo ko chanzembo ezo beta yim tazo la sabiso nini Hôtel du Fleuve ezali par reconnaissance pour clip tout ça là en air mo on a un album esilité bozana na studio mais bo ça la clip yango na tana comme na moment ba dédicace ta dédicacé pourquoi ba ndeko na so ba DJ faut pas comprendre le lo soko bois qui par exemple DJ Rissel DJ Frank na Chentemba bois qui DJ Abdul DJ Amarula DJ Miel ou ba DJ Ngoa de faté mais so soko bois qui bango so que salami siko ke na nzembo bolimbo beta na boîte DJ wana yebi ke comme na ezalité a beta monter donc azo moni to ça la promotion ba master na ye yango no moni conclusion ba DJ boy ski sengai ozo mono malam so ça na problème to pesani ba mbongo to se soutenir na ninge salaka mais na tchona album pona idée que on beta album na ngai isimba rasouté mais ça bongo moni comment nzembo ko beta na ninga mabete na boîte moko boye DJ wazali wana ayebi ke ba boka ande boîte concurrente on beta mote ya lokandi ta sala promotion ya boîte wana eloko azo bosa na linze monde artiste yango no moni tout ça na mo problème. Voilà, belle réflexion. Voici quand comme na suka il y a émission na biso. Question de curiosité juste kaka. Na culture pays vie. Musicien ni naza célèbre pour le moment. Bon Eclipse hein. Carrément quoi. Non la bandite non Eclipse mon soso. Il est assez connu parce que garçon a animé. De là si on peut parler sérieusement à l'animateur, il y a beaucoup yo. Tout le monde comme Eclipse mon société, livre d'or. Garçon a yimbi mingi. Et puis tout ça na mis c'est le la Karsini le Zubu. Hein, azo percer mon moké. Mon abattu a bimi na nzela ba pazo yebaye. Bon, France à la sincère. Oui. Et puis troisième autre gros Guilain et Samba. Guilain et Samba, au milieu de la culture pays vie, ba to chape moka, tout ça. Oui, mais naza vraiment na nous na vedette. So mona. Naza na ba vedette. La ligne orchestre culture pays vie à l'orchestre accompagnement. Que star ezali waze ko ba nso ba tikali baby bangote. Na ngwa ibi misa Michael Jackson. Mais peksa Michael Jackson za waza la guitare. Mais biso to kobeta musique ndenge ba Michael Jackson te biso za bongo te biso bina au lieu attaché de presse à la télévision te il faut aller sous drummer na virus ketchup non mutaleki oni ah c'est gay et ndeko na jibe mutazo le kana abota la PTV ah c'est gay vraiment c'est gay mignon oni voilà donc on appelle ah kakol le pe kuna wera son azo le kana musique na biso ali bongo parce que biso ba leader na ba ebela ba télévision e koma o le kana ba TV ndeni yango na peut to comment on a problème lelo na ba présentateur ba présentatrice il y a ba émission moni parce que tant on a ah yo vous savez que émission na Mike lo kama ndeni na ngaite donc oza muta Mike to Mike asa mutu na yo moko ba komo na problème nanga moko komo na problème parce que nazo ki faiblesse wana to mayele wana on sa l'émission na Mike na habité na sala non mais vraiment. Donc, ce qui est à la télévision, malamoko, surtout battu le ngai bo, son alegi na télévision malamoko, ba demande on a besoin après pour une émission ou recevoir karabato. Ya on il faut ba musicien ba relayer ngai, ba remplacer ngai. Na za la peine concurrence na bango te bazo le kana na côté na bango. Ils ont la peine na bango na TV na ndako na bia ça va wa lobi bien. La place boye na to bongisa boye to sala boye. Comment il faut na pesa bilamba na ngai. Mbongo to lobelate. Ngana somela ba musicien voiture. Eclipse wana ni nango ta présent ba ina 300 coupé combien alobi prix nango na côté na ndako discussion ya lité banque té côté na ndako pas direct papa di bozo voiture wana tout ça là le lo soko lobila waze quoi na poto maintenant ba misi ba kimate ozumu to ko la doudu cheke kimolo oto benga Alain Delon aza na poto wana akimate pichu Concorde akima na poto te moni ba junior wendo baza na poto banani la di miyembe professeur tournesol de polka mais maintenant na misi belé na poto bakimate misusu ngai moko par générosité na ngana biyo netoye botikala ah président va son ekuloli azana Londres mbala liboso na mono tiki mutu na poto boyina yotikala va son tala ka fumba réunion onini va son boy yotikala discussion o sakanate mais va son banda tikala na poto wana akoma kutu anglais maintenant pas yaki na moté. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci Félix Wasekwa.
Tous on a quand même le remords. Dans mon micro, avant besoin de battre comme système à demande. Oui. Vous avez même des demandes des musiciens. Oui, bah demande des alara trop. D'ailleurs, tout ça là en sorte que tout tenir bien compte dans côté parce que ça fait très mal. Il y a un moment où il y a chômage quand même tous en amboka. Et puis talent haut tous en ango, bah talent ne se casette. Il y a un chômage. Ceux qui montent au quartier latin, ayen na culture pays vie, na ndenge naï, aya ko travailler, aya na demande naï. Oui. Donc t'es na bien en été. Oui, mais c'est bien. Mais faut pas le commander les alites. Chômage. Aux autres, on a juif. T'es, ça dit que biso va te commander la Bible. Te commander ma bien na biso, na malam na biso. Donc, ngai pour ngai, France na zala nga la clair. Mokolo bo sena adversaire na yo mokolo zali ko fiangwana. Ça dit que ngai na yebi que wana zali adversaire na ngai ndeko na ngai mais to ça ba adversaire. Donc na ko lingate na sala erreur wana na zo muto utipa na ipo ba ko téléguider. Bako commander ba bino yo kene na kitira salabo. Est-ce que yebi ke mutu yo tangi komba azulang azwaka 4 musiciens. Les lois ça na boni. Vous comprenez? Parce qu'il y a pas diminuer chômage côté na ngate. Bien côté da Congo. Pour na garder la ngata musicien moté. Moni ba problème suto ça nango yango wana. Yango tana lobaki ke aventurier moko a côté na zamba kati nzeta mobimba poko asala kirdan. Zalande. Mais comment? Vous avez parce que comment voulez-vous ba petit on na posana sana ngoma kamumo boye. Lo ngani tina ngana na posana na vana na mwasi na bala ye toza la kitoko yo zuye ka kobimi na kana ngono tiki e ngape na récupérer souté siko via na mte baby mais mwana mwasi non donc bato bazana besoin nzete pour bakata basala ba mbetu bakiti yo nzete mobimo lobi yanga moko bon ça va osana ngoni no tana kama kirna oyo vraiment faut ça na aventurier donc ngoni mutu ndenge wana donc excusez ngai musicien et puis ba musicien na ba musicien on a na orchestre au côté vraiment. Il y a face à un orchestre d'accompagnement. C'est-à-dire que il y a face à l'effort, il va solfège comme avancer mon aïe. C'est-à-dire qu'il va accompagner kaka, va accompagner le bazongi na bango. Ils ont orchestre au fandate. Très grand artiste, un bon chanteur, mais un mauvais sur le plan comportemental. Donc na zolo baboye, on a quitté ça été mais pour a changer parce que discours n'engage à la tête pour nous finir mutu. Pour a changer parce que c'est un grand artiste en Mouara Bissou. On a lobby que Aïb Moussala n'a été même il nous a été fait bosser. Mais sur le plan comportemental, Nazolo Baboye, on a bien les lotés. Ça fait plus de 20, 25 ans de Ebani. Donc, les hommes ont trop quoi. Donc, il y a un moni, Nagolinga, Mouta, on a quartier la tête pour faire vite quoi. Et maintenant, garder-fou, on a pour que les lobas soient sous à mon société. On a aussi la garde-fou. Même si nous sommes boy, nous avons Mike, nous avons moi aussi. Nous avons déjà 4 musiciens, c'est beaucoup. Oh, moi je suis besoin moi si lelo. Bah comment on moi c'est na kisi. Pour balaxer montant mon boy. Puis bah c'est faut aux mail. Les monsieur n'engagent na vendre na ba mbongo tout sur na kabela c'est comme on appelle monsieur 100 000. Mais mon tout mon pas l'action à 20 000 kangama. Le gars peut ça la calcul d'état topé ça bino mbongo. Au cas où on est mouton suko donc il y a danger. Mais sauf que nous avons mail bana to banda pe no kakile ba mbongo on a mena kepe les monsieur 100 000 c'est les cas. Non. Ba petit ba mona ka balaxi ba mbongo moko ya boye. Ezaki pe kutu mbongo te ezali kamuka litoyi kaka. Moni. Mais ngana yebi ke ba petit na bazo bango naturel maté. Comprendre? Cela veut dire moto bazo bango na moto. Moto kisi. Kisi ko? Ah. Bon. Mais siko zo so na siko tuningate. Moni. Jos awuti pa na bango asakoya. Na garde du corne. Jos tanga zaki na culture zaki na 2 voitures s'il vous plaît. Voilà. Donc il ngolo ba o yango ngolo ba. Donc zaki na 2 voitures, Jos azoya a combien na coin na limitawa pour to répéter dans le pango. Pour moni ndongo mona gibiso na répétition wana. Wana ezali en public. Mais surtout préparer pour les locaux. La chorégraphie de tonza basali mikolo to beta na Angola. Pour tout na concert na Angola. Ba répéter tout le monde na mikolo na zo to ka moyen te. Ezali makamunde ya Angola parce que wana ezali Olympia ne mutu beta kuna. Na zuma yeli ya Olympia, ya Zénith, ya ba concert, ya carrière mobima na zo résumé ngosikoyo na Luanda. Donc likambo ya Luanda est important, c'est très important. Ni jo sauti na ndako na yazo ya na garde corps na voiture. Bazo ya ana ndako pour tout répéter ana ndako. Bomoni mbala moko moto baloli voiture na ye ti akena studio et pas y bata quartier la te bazalaki. Babunda kuna garde corps na ye. Babunda garde corps n'étant ya bi présent aux assumes ma naturalité. Pour tout le monde na kombo orchestre wana te. Mais moi na kotana ba détail te pour na kotanga ba kombo ya batu mususu. Donc na se permettre na tanga ngo kutusute. Voilà.
soit donc salamaki makambo ezaki naturalité ndenge lelo monaka moto akozwa mwasi na kisi po basi mi bazoma pe na kisi ya mibali pe bazoma na kisi donc ndenge pe lelo bakoma kozwa musicien ba mission bazaki na besoin na bango te ezalaka mpona konuire ngai moni ezalaki mpona konuire ngai kaka ke bon to nuire ye kaka bona boye yango wana moni eza mawa trop na motu bouti kosala kozonga en fait asalika ndenge wana poka bon là on a des détails nous sommes dans un moulili na moulili mais il faut comprendre que ba petit ba kenaki naturellement te ya on moni ba ça na mopelo moku na te alors que azoki ba bons éléments hein ba bons éléments où ezali que ya culture pays vie mais kuna ba brillité ba salelo monter ezalaka juste ba bo permettre ngana ko tamna na ba détails te voilà tout sur la question il y a ba combattant il faut tout c'est vraiment très important la bande copé bata la biso merci na Zola de la Cruz depuis Suisse et pourquoi pas na merci ku motema ya go Belisha donc président yeyo merci aussi na Zaina mon envoiement na Belgique à tota la biso et pourquoi pas na Adamo Kumbo na Dubai wana merci à vous merci aussi na Kwaribi Kwaka motema Angel Mbumba balobi na kati Australie wana et pourquoi pas na Christelle Blacho la taille électrique affaire ya combattant lelo ba musicien ba combattant bazo toucher karabino tozo mona bazo simba bato mususu te ba toucher karabino c'est parce que bino bo bebisa na poto wana ba musicien bozo kendaka ko bota na basi na bango bakanda wana ezalaka te pona mboka selon bango nde balobaka bo bebisa bana na bango bo bebisa basi na bango na lingi moi résumé wana moi muki bon moni lelo na mal placé ko lobela likama ba combattant mais par rapport à raisonnement au yolobi que biso to kena ko zo basi na bango to bana na bango parce que na ma production scénique na bino ya libanda ba drogue ando tekama bilamba ya koyiba bando tekama basi bakomaki ndumba mambe belebele nde basala bino ba reproche wana non je ne pense pas ce qui n'engwana il fallait pas que sa musique partout dans le monde drogue était comme en États-Unis ça lié na to na Europe on est lié na musique le lo nazoka bazokanga ba réseau ya ba drogue tout ça bona boy pour ni ba concert les betaka non mais tout ça la boy quantité wa ba musiciens zo ke na poto pour bisonner ba lapin surtout yekuna donc ça dit il faut bimana basinyo surtout bon sikoyo ba parisien ba to nyusto ko benga ba parisien ba belgicain ba na Londres tout o ba ya ko bepsa ma balawa na ngwa sala asala organisation pour na benga na bango d'abord banani ba ligi belé lelo et bien ou bien muto na difficulté à cause visa pour que ne poto mais moi na poto soit que l'ambassade va payer la visa te bazoya ba misu bazoya mais sona ba maladie donc ayebi que non nazumi eloko mo bien te aye nango azo pesa ba petit na biso mo biloko mikemiki bazoka bola maladie to yebi yango biso to sani na pona benga na bango non je pense pas que vous avez la raison bo basimba ka bino pourquoi non ça dit que ezali boye ba combattant ndenga na comprendre ki yango ezalaki organisation moko tango bandi ezalaki na besoin quand même eyebana baza bazobate bayebaye que non si on touche les musiciens action na biso eyebana facilement ce qui n'est pas faux ce qui le lot tango Michael Jackson azalaki autour ba quand même autour l'équipe biso toi les kakibiso so ko touche ki ye kasi bat kat donc biso ba artiste le quoi tout ça quand même populaire to ebani tango ba toucher biso ba fanatique na biso ebele na o baza na poto na o bazali bazalaki toucher mais to komi na moment moko boye na yo moko musicien o ba touchaki po bango ba yebana ba lingi solo bela soma ki combattant oni poni ba sataka na ba généraliste te ba dentiste ya ba congolais baza na poto kuna poni ba sataka na bango te les années na musala to sala mingi na poto kuna na ngande électricité poni ba sataka na ba électricité kuna te bo pona po mouvement combattant yebana baza bazobate ba yeba ki soto sataka na ba musicien mouvement et qu'on a quand même là bakotala ngoka petant bazaki ko s'attaquer na biso wana mutu pa yembelaki mukonzi to ayembaki mama politique azaki na été moni ngana ebiki combattant ndenge banda ezaki nini ote ba texte banze mona bino za bien te bana ngenze mboko ezana ba problème bino fubo yemba nde ba problème o ezana mboka ezaki na likama yembela mukonzi mboka te donc en fait naza un peu déçu ya komona ke ozali na problème naza na problème na musala na ngai mais na ko pe sa point de vue par rapport à ba combattant
soko lobby que non moni ba frère na ngana moni boy na boy lobby ozu ba mail ya mabe ozu ba coup de fil ya mabe pour éviter tout ça. Donc Mike Lokamba ils allons mbala suka na zobe na makambo puis na lobby na ngompe ngote. Donc dans un point de vue ya opesate soki ba ko zo bokonzi na Congo biso to zalaka ba siege na bango. Moni biso to kima Congo te pona ba combattre ba yo content au CPLA. On ne se va reprocher les lots ba ko appliquer ce que oyo bango bazo mona que ça li bien. Maintenant pesa point de vue moko pour na lobby na zo ba coup de fil mo mabe. Mais débat est contradictoire. Moni parce que tant que on a besoin ndenge moko kasi on a sur débattre. Moni Mike so on est d'accord na point de vue mo boy. Ils a débattre. Moni même ba médecin au balimba opérer mutu ba discutaka. Malgré bango to ba sala médecine. Té on ne pas sur la kuna point nini. Té on est que cicatrice. On a mutu pas sur le côté. Ah on a ba tété ngana moni bobo na bona boy. Mais bazo so na té bazo luka solution pour mutu bika. Nous on pensait que en raisonnant avec nos frères, tu retrouver solution pour la likambo yango mais komi ya komi lokwa neti bateau bo utiliser ki pour boyer bana lelo biso susute. Donc yango na ta que na comprendre nango na ko lo ba suli kama ba combattant na souhaiter bango bonne chance na combat parce que baza na souci mboka biso beto na souci mboka. Voilà. Donc l'élection yango yo ba osana courage baye. Pardon ba tcheli baya ndenge rexa yaki. Dans un discours nanga pas papa Molière ndenge na solo la ki dans de ko Eliezer on a qui contre Terexaya contraire on a besoin on y combat na éviter attaque combat général en 20 fois mais ça là on a télécommande de terre même télécommande sur pousser les musique à TV au sala sous terre il faut sur place premier la TV zalia la Congo la Kenya il faut baya oui bon ninité ngana tchili baya bobo na boy ngana lo baboy ngana proposer que lo mon papa combattant tout ça un débat mon émission ba radio périphérique nazo proposer on sous les lots to na proposer na ngoto te po ba benga ya te na proposer sous te na ba proposer on ndenge zalaki proposer zalaki boye mais ce qui botiki ba concert et bêta parce que ça misala ya bato yo ko sala o sali ndenge on a peut-être waze ko ali atenzo en erreur nzandi po le mususu ba musicien na ngai bato mususu biso so ba solution kama kama kolia wana les alibas musiciens nanga iba ba tubuso bazana simandé peut-être ba souffrir donc ba congolais mais ce que vous permettre le ba concert bêta oh mais ce que pendant que concert les bêta na pesibino micro ata 20 minutes 30 minutes bo s'adresser na public ya ki belé ko talangai au monite que ndenge wana bo sala pena ba adepte il y a conviction que ba adepte mo boye il y a violence tana proposition ndenge wana na proposer les sous boye. Pourquoi pas botiki concert et bêta pour na combat ils à la soutenir bolongo les fils que mbongo botia na caisse d'abino orchestre pesibino parce que tu dis que vous en a kanda to pesibino par moko boye na mbongo ekoti na concert et puis bozu 20 à 30 minutes pendant donc net par exemple na beti première partie na kati bon merci ming ba fande boyaki boyebi voilà to na bande ko bana comme koloba ba mati bazu micro na proposition ngone boyama voilà comment voulez-vous bande ko na yo ba frère na yo o bazana souci ya mboka artiste ya mboka a loué ça le lokola Olympia ndeti ngai na zoba bo parce que je me suis autoproduit à l'Olympia ça m'a coûté à peu près 40 000 euros ça wana kaka koloba te ba billet ba musicien bako lala bako lia na chape mutu no bako kima le sous wana ce qu'on est on osomela mo billet nini to osomela mo kisi nini parce que on est à facilité bato vandi na bango pendant un moment ba kima na poto. Comment voulez-vous ndeko na yo tanga zo bonga mapona concert ya bongo ata coup de fil te bolma na etika mais botiki kaka a sali promotion a foutu ba bien ba musicien a se déplacer kaka jour à concert mo biki non yo betate wana bozo ngo kaka mpuku be bozo ngo kaka mutu hein ozo monter que c'est pas gentil moi mouvement ya ba combattant ngo zala bien pona ngai soki zala ki boye bon artiste on peut to ya poto to na biso mingité. Bon, c'est quoi? Ajibe, Ouera, Nani, Papa Wemba, Nani, Kester, Nani, Boy, tous les amis qui étaient faire, Fali, on a pu me savoir que 10 secondes qui n'ont monté. Bon, bien, tu as un apoto bêta, Micro, tu as un kandamoko, tu les mots bêta sauté, parce que tu m'as dit que tu as le problème, tu as reproché dans Moka, et puis na bino yango. Réunion, moi, il y a un soke salama qui avant. Le lot, non, c'est pas la mingi. Non, mon aki, mais bati qui yo. C'est-à-dire, c'est des réunions à Bango.
bazotala lokola nyama moko bachiloka mutambo bazosela yo oyo kangami pan balakisi ko mono betite mais mérite nango eza nini pourquoi bosala ndenge wana mpona ndeko na bino oyo bozolinga lobi azala na comportement ya bien a épouser ma même idée na bino souci bozala nango mpona mboka. C'est là où moi je suis blessé. Voilà, faut oser la mutu. Nazali artiste congolais pour na fini, pour na aussi ça. Taboulé ya bandaki Olympia au moment où tozolo baboy artiste ya suka congolais à beta Olympia yeyo bozotal. Naïbi congolais o ya bandaki Olympia te plutôt Zénith te. Naïbité à cause peut-être Betty Masikini, naïbité, je me souviens nga Kester. Mais mon suka suka yon fali. Na net entre parenthèses. Donc pourquoi basal wana lelo ko échapper biso kaka pona likambo ya kanda. Or nazo suki saboye. Toute guerre finit par la paix. Mais seulement après guerre va regretter pourquoi babundaki. Parce que dans la guerre monte continue éternellement. Première guerre mondiale et si là, deuxième guerre mondiale et si là. Donc toute guerre nga banana botama na kuta bituma mote ke tile lezalaka. Iran Irak et si là non. Oyita tokola. Iran Irak. Biso kutu bana oni bana matete to koma kutu bana ya oni ça dit que biso to lagi batu moko pe to saka batu wana moni ngana nozo sa bana matete bo pona sukisa suki binote na beta Olympia te moni na beta salona te parce que bana matete ba Jean-Paul Ngambe ba pacheko cheko la lokola mama bana botama na ba beta ete osoko ba maître chura mboma ba maître to ba nkatra ngana poto wana ça dit que suki bangote Nelelo ngana chama ko ngana Olympia te fumo na jour wana ba méchant au Jean-Paul Ngamba ya nango ku Jean-Paul elmo to vana lobi ngaba bi na mo netina kana bazooka parce que bazooka na ba elo ya armée yo kozango te donc ça dit ngana li kofi mo soko zongo le on senti bina o ezala la bazooka jour wana bina en tout cas vient nga merci il fallait avoir la bazooka na se vene bazooka yaki parce que jour wana ba to comprendre que et puis dans ce sabana poto o ezali artiste ya oni britannique. Oni britannique c'est-à-dire artiste oyo bokan c'est la game mingi makama yoko betate ozomona parce que eza bien te biso batokoli na bituma ndenge wana mona mutazo continuer okandela yo moni mutu oyo abanga bituma eza mingi mutu makasi parce que yebi dégâts li kofi ndenge zalaka donc tout linga to résoudre le problème wana kana bakanda te ko beta mutu kanga ye boyo na bona ça fait très mal voilà donc faut là na ndenge esprit a bien. Un jour, on a vu que tout le monde a mais quand ça peut point de vue dans les camarades de Konanga, c'est comme difficile pour beaucoup de fils tous aux soirs. Et mon non, ça va. C'est comme dans toute la révolte surtout. Raison qu'on cause là, mais il faut conserver raison. Voilà. Ceux qui bandent de Konanga, beaucoup comprennent le sens de la phrase on a lobby. Et ça, on a mutu moko te mai qui n'a pas souka wana. Ata souka poussa ka pousse, on dit mamusala na e katan. Mike ndenge yozala nga boye ozwa plaisir dans sala musala na yo tantôt pour comment vivre nango okolinga jamais ba bisa que non mikolo yo moyen sous terre donc au mona ngoloba ce qu'on a sala nini surtout bana poto ba yebi ndenge to vivre na poto wana ba crédit o to zwa déjà bon nga ko nazolo ba bona na crédit mais nazolo ba kaka parce que nango milongola te moninga na économiste na yebi dégâts à crédit. Et puis des gars donc jamais donc au que non na banque ni so nous tuni ba non comment on a la crédit pour daïbi alors tant net vivre net tant to vivre na ba crédit na ma belé ba facture ba nini mutu mo kanga musala na ye je pense que à cause la ka mécontent mais naza content ya ozana na ba frère oyo bazana lisu pona mamozole kana mboka ndenge bango bazomona makambo susu mabe moni Galilée la période na ye ba msupe to comprendre na terre mingi ba comprendre na période à Galilée 300 ans après ba pesa ka raison qui sait peut-être un jour to pesa ba combattre raison voilà mais na ko pesa jamais quand la raison na ko jamais ko pesa un jour violence raison donc ba kene nango doucement de tout monde na ba rex bazoya ils a bien voilà nous sommes arrivés à la fin peut-être remerciement oui tout à l'heure autant comme il y a merci ko ya Gobelisha merci ko talaka première dame de Lausanne vraiment on a qui dans la pesa un beau théâtre et puis JP Diamantino mabanga ya talo la tosha matai la pesa une moto besika bozali na bande ko basa na poto JP Masampu la pesa un moto JP Lukombo mi corazon la pesa un moto donc
Zeka do Zeka prêtre, na pesi mbote Brice Mpangi. Voilà, ici tout bozali. Nalingana suksaka wana encore une fois. Naza très attristé na likamona utuko kutana na ngoya liwa ya Pashima wete Washington. Nyoso nazo sala mikolo yo nazo kokwa kabona na kombo ya garçon wana te. Pe na otikala kabona ngote. Il a beaucoup fait pour la culture à pays vie. Tokundi a Pashi na Belgique. Tozuli tombe il y a 25 ans. Ngai mona zalaki si place wana te, mais nazalaki mingi na Pashi afali wana e. Moni. Kutu lelo mingi bazo benga na expliquer bango siko azobela nini ezaki ndenge nini. Voilà, c'est comme ça. C'est pour dire quoi? Bino bato soutenir biso, bo soutenir banzetete. Moni biso to lokola ba soda kan. Na mona na mingi te mais jour ali kamungama na aussi sa combat wana. Ngam na aussi sa bitu na mboka. Roulage na policier bozo bona chaque jour bo bata mabisika mo wa bo tirete. Tabat ba bo tirer bango. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci, Président, d'avoir été le nôtre. Nous avons disposé vraiment de temps pour Nabiso. En tout cas, tous en concert. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à la grande équipe technique qui est bien sûr chapeautée par Trésor Belenga Trici Pro, la même magique. Merci à toi, Trésor Belenga Trici Pro. Merci aussi à Kabamba Massassi, donc caméraman mon copain il y a bien quoi, voilà. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Merci à Pauline Pemba, la patronne, là nous sommes en Belgique. Merci aussi à Fernando Tembo, na Londres wana moto moko bien moto nanjambe, autrement dit l'homme valable. Nous étions donc dans la résidence du président Félix Wazekwa, ex-grave Mkwa Bongo, où vraiment à disposer tant Yakuyamba Congo Elengi, équipe vraiment menée avec Mike Lokamba, les journalistes internationaux. Merci à Malolo Loris la Congolaise. Quant à moi, je vous retrouve déjà à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye. indi toza la kacha bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi ça somoni masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab vedi Congo leng mobima na Paris toza sala promotion babi moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la moki na masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc toza na mama na agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezalié babem bébé ezalié range ezalié on doit écouter là na moi mi caps